talaka mboka oyo eza na 2 chaînes eza na 3 chaînes biso tosala d'effort bato bayebi ke baartiste mo songolo bazalaka faut ko féliciter biso et puis na bapropre effort na biso na TVT befort na loti borse na biso kongo nani marqué beaucoup bakole na loti bakole ngabi yebo borsa bonge na di bino museni ngabe dio oya beti boy oya yebo marqué bakole ye tiangi yo mo so zomi yeba valeur na yote bon mutu muso yeba valeur na donc biso to mi yeba valeur ke notre zana ngola wana zo senga ke notre bosser to simba la main dans la main to bosser ar na biso kende mwana na sa pongi te bakole kebo mais na quoi moi boita ça mon service c'était en bonne à profiter de likambo boa sala donc reproche au sala ye amona na kapanga pamba te atika nanu ba makambu ya kotambola na baba mais mutasa de pas mona na te pe service azana balangage ya mabe na ba mikolo omoni service aza orgueilleux babiloko mabeza moi berere ya mwana mama na nga ngwana makole utulai sana sana bokebo et puis j'ai touché qui bateau en tout cas merci na bandeko nyonso tout oyo na monde boyuka kipi bomona ki vidéo na ngabe photo wana merci na ba prière ne bosutenaki nga ce na vane jusqu'au maele nyonso na komisa moko na vane jusqu'au pa Charlie Nongi papa na deka na vane wana saka ko imiter mutu wa vidéo le faut la artiste faut la soldat pena faut la moto faut la créativité a créer rambango ngasko na keto na ya côté ce qu'on a vision on a vision na so bongo la ngasko bongo panzani pour ma mefungwa même dans l'état même mutaza na faute mais mutazo kusaka mutu tangu makile za donc mama bakondana ka epo azokisi mutu make mutu ana za na faute batu bazokondana na pona nini na limbisi metre oya beko na mapopo oya boxer no yidi saka batu nyoso baola nanga na TV no yidi sala bandeko moko oyo nyoso tu o ba yebi lo banzam na yebite moto tukitomina tala ganga itape rouge c'est na bino on le va mukolo mususu c'est mignon d'an pardon na katso ku c'est mignon d'an j'habite ça don j'habite ça na don moko nzamba sala na kati na ye yango mona zo ba don na ye botaka ba jaloux likabo nzamba tsa kati ndombasi siko yemo comme yeba ko sala likabo wana te chaque fois nazo telemela point wana ya ko miyeba o yaza jabi saza aza drapeau yangola ba mona ga yi pa ko tambola bazoka ye ba photo jour autre ça le programme ya bozoyi ezaki jour akimele ngizi sauf que na lingande bozobaki artiste za impolite soki na impoli c'est na fallait ba idikanga mabe na kanle buzobati swati balobaka tobongisa na famille banga babongisa na famille alingaka publier ko teleki bo siko bato bakotelaki Javis libanda partout même biso nyos tosilika na kawana siko bilimi bale boyoka ni siko ba wana batika na barandi non kin faut que le monde présent Caleb non kin so si le monde présent Caleb après na lobaka moi ouais ok kin le monde sera présent Caleb so kin na sisi na zongi ozonga na ngani nzambe mutayeba programme vraiment émission ça bien émission ça bien ngala lingaka batu ba créaka modo créer loko no moko na modèle moko boye eza poza mutu moko afuna féliciter émission le kitoko surtout là on a sepeli donc oyambi caméléon en tout cas boyinde tozoluka bosuka peka na émission te boko saka ba film boko saka ba ebele ba gag ba film bien et au sala bien biso ba artiste tozala biso dispo ba gag surtout et au sala bien ouais ça la bien le plateau déjà c'est bon malili rotokate donc en tout cas c'est bon mais là nzamba pambola nzamba baksa susu na ndeko oyo visionnaire ya chaîne oyo esika zali azanga ka eloko te nzambe baksele inspiration makasi
Bonjour. Auteur de la bande de retour, donc bonsoir par rapport à côté la mission de la émission. Donc c'est bien moi Jarvis Ndombasi, vie de loin de l'Angola, vie de loin d'Angola. Papa na Soraya, na GFT, donc voilà. Artiste. Moi c'est mon bali. Voilà. Bon, on va casser quoi. Voilà, Paris. Un peu bon, on va Paris pour ce jour. Voilà. Parce que dans la bataille par le voilà. Là, tu vas venir dans la présentation. Jarvis, c'est d'abord ouais. Jarvis Ndombasi. Ouais. C'est là un combo non. Moi Liboso. Bon, et pas à père, et pas à mère, tout ça 4. 2 filles, 2 garçons. Et pas à père, pas maman, moi Liboso, pas papa, moi Liboso Pena. Mais père et la mère, ils ont des membres de la race. Quand on a un bébé, voilà. Nous sommes oui, ça. Combat, moi, les boussons de visa, un peu moins facilité. Donc, moi, les boussons, vraiment la facilité. Combat, parce que il y a des gens qui ont des voilà ce qui est petit quand on a tout dans un état donc on est pas dans tout pas monter par rapport à les alapina moi surtout que ceux qui ont la famille ou les amis muta aussi mo pina zati les alapina moi pasi ouais to va na kai to mo de no to benga je pense que va ser to pepe con solo la solo to vanda la vie artistique ya ouais Jarvis Ndombasi azali mwana kabala avec une petite maintenant on va université au Canada pour le milieu de la théâtre
Ouais, parcours nanga déjà plus que moi j'aime art. Na art mingi na pesi bana kan Christophe bana Kasavubu bana kavitu ambote chaleur katanga na pesi bana ngoto bana wizakale tu ana kimbangu Mariano tu ana kote school na bote na bulafa wa na bote na bulafa ora wen baba la wizakale wali buso kiki paro na lupa na chiza pasa wa me abota troisième année là kutika wenzi premier baba la buso entrada ni bale lupa na chiza wa totala na padaria na boulangerie quoi lupa na biso na botami wana koboko mwana ngwana si perpe Kasavubu na julu wana kubana biso agana na zoya ka julu mo na zoni donc tous les deux ils aient biso hermo pena kema konje na changu bana kipana changu kibate pa koba hermo donc yebi kaka na zaki mwana mo préféré ku na famille quoi mwana mo préféré vraiment mwana mo balingami baba koko hermo mo konje passe bouille hermo mo passe bouille hermo na zoyi ça ok voilà nazotanga na kan Christophe wana na lisala yebi ka eloko so ya oza robota masi yamo kusikisa bato kaba ya ba école na ba recré kusikisa ya église tozosambela na armée victoire pa passer continue bana mapinga na pesimi wa mbote ana armée victoire letinga papa na ngaka passer na pesi papa na ngaka bishop Saint-Ségoul la période de l'onction bambote belé maman na ngali na mampoko bambote et puis maman pe mosala nzambe susu atisi bambote sikazali bana nyoso armée victoire à Palanca armée victoire à Pétangol place à bishop Cordage azalaka donc bambote la bino donc ngapena na mona basali quoi donc si toujours kindi les passé chantra kaiko longona armée victoire à que ça l'église de Soux de la place Sœur Marie Samondima place à Maria Sœur Marie Sambo akufa muli pe manakia voilà wana parce que je dois dire puis comment la faire maman voilà n'est pas possible puis comment la faire toujours qu'il n'a pas pour quoi l'église a été payée na palais le pori na kasa na julu ça est tout suivant l'église wana c'est mara bano samela parce que l'église wana parce que ça qui groupe ya théâtre l'église wana ça qui groupe théâtre donc la sœur Marie ça bon on est sœur Marie abano to vena président Caleb ayembaka mais asala ka théâtre tozali ko théâtre wana kutu ni mutaidi ke ser mara sala théâtre to ta bitu to kundula notre sou parcours personne ser mara l'église wana wana kala wana ser mara no bato hivi wana to travailler na ser mari wana kusira hapo ali mtabashipita on diviser basuki ko toba gel batusabani tozana ser mari to kritima bato selema groupe moi tete na papa leki na ngapa to akufa to no sala bisoni zotu hivi kaka fermuko chiki église théâtre wele makameko misko ko mata ser mari pe kuyemba mamumo mata si papa na sala semia mo kasambela pona ye asakoliza kaka après frère de baba aye koluka ye basalima featuring wana basalaka wana bayimana ye wana kwenze maseigneur kwenze wana no ibomi église yango kobimana ezalaki yango wana kopesikala skulu na bora kubeta wana église wana differentiel ayembango na façon mosusu se mari pe anoyembango na façon mosusu l'inspiration ezalaka kaka moko mais ezalaka par rapport à inspiration wana beteki mais lino to artiste mo bela konga betia ikosidaka déjà par rapport à mutu ngile mayele oyele na nini no séparer par rapport à inspiration ndingi yelo bongo muna komini wana ezalaka bongo ozomona donc et ça tozakana ba sœur Marie akuba bimina yi na skola tsika skola wapi la église na former biso bato na théâtre si tuwekanga mana Chéri Ngombe
akufa artiste comédien alo jouer pena bibeli voilà non tu vois voilà donc tout travail na chez mon père le partout ba feti na quartier wakana tongina biso kasabu tu wana pesa ira na mva na matongina bokote et passer na ngai grand sœur na ngai shela mbala mayunga donc tuzaki wana tuzusala subumsaka ndenge ezalaka si pe la évolution mayele ndenge ezalaka ezomata nakomi ko kobeta baporte na bagroupe po bagroupe akongo eza lokola bagroupe na biso te nde tosalaka awa nakusali mwa demande à lettre mwa $20 na kati okei nakenda naleka mpe pa mwa teste nanga mpa ke fredi mbalosombo bareplitanga mpe naleka mpe serimo mpe dela mpe asalaka groupe alonga atikaka lisbol totravaille mpe na dela mpe yala lulunka tokiba dela mpe okutalanga seyo wana basundiata bazanga na bazigura banani onyata usandi isa ponga na don ya imitation naza na don ya art ona so sera non je vais normal mais naza na tonalité nanga mona noko beti bono benga papa buku tonalité na ngai si namoni simba te nakibeta porte nakitambo pa fiston saisai nakuta bashiko polu mpe ya sonam nakuta bamasanga usen libanais bajinola chef na biso océan maeboya bosoto ana point noir gédéon traditel mebele ibele bandungu lungu wana poto assurance soda a travaillé bien moi si la couture fiston qu'on travaille pas président ça pas président si bigakin ubima era moi pas c'est pas biso à match siko ubima fait atana yo mais oya cabaret toujours répéter nazo bosser nazo respecter la répétition respecter la chef si tout ça peut-être un film juste des mandala ouais la fille là tu vas dans ciel wa bandini déjà bazobinda bino déjà bazobinda bino déjà alléluia buruza ba kei wa me fait ça zotea yo watu kina zaki parmi wa ba yebo j'ai des mandala si film mama bilite oya la film mama bilite oya hermana moko ayi uzoma no bakutuna ubongo maba serema ile zile na group sai ina polo wano wasute mwana wa mala moyo wano tusa mwana bibele bamuke yemo atia wano wana subiti isinge déjà qui coach diana baba na mai susukana mai nzo zaidi d'accord so zaidi d'accord tu zaidi d'accord te batikala sisi tukenda tukenda na bapulu surtout bajino la bakenda mazonga tuki la groupe soleil président pulu Chico na ba tibili wana j'étais pas à Ganinda ngara pembe ya zagina phénomène ay ko région du Sola jusqu'au là ya zagina bureau donc nous a webo contact pour j'étais mazawa na bureau donc ça bo yana $20 yana boy papier boy ah non mais ça vous disait mouvement moi on a la pesa là on essaie d'occuper ba réalisateur mani les ala kaka si toujours louer to bandi tout espace na 45 na kini groupe bandi ko leka tipe na ningi
film mama minute bandi nzambe kusala ki papa nanga kozonga ndene ya Angola papa zala déjà na Angola aye kozonga fona région ya banoli nga mama théâtre ki sala pasta donc tene on ça la wala papa yeah alingati comme est-ce que vous mona déjà musika c'est retrouvé comment là ya bijara makambo batata bakisi banini mabebele era bi voyable ile ya Angola c'est retrouvé dans parcours où les petits wala wala na kama nous allons la parce que c'est retrouvé dans la parcours ba mekana ko flash les noms les avana les journalistes de la Roma tout ça photo de pas d'adam photo de la Brazzaville et le ngana concesse na ngamoni na mitambola abona ndimi la cité rien mais pour ça la on dit que na artiste comédien il y a pas sous de wana na yebite wana na yebite wana ngana yebite nano nakutana kwa ngamu nakutana na ngote mtayati ya société nga antuka na yebite ngane ngamu ngando basi nga javis na kwaka na ndimela kisiti na ndimela ka musala nzamba pisa ngana nzambe imwaza la mukili ici voilà Javis na kine papa décidé aya besoin de comment la leçon il y a une année limana ou juste au paquet pour parce que papa est là na 2008 na 2008 où il y a voilà ni vous aurez la au passé déjà comme on a vu on a obligé na pas on a regardé donc on a la bitini papa il y a qui na yo on a voilà bisa yake na ngo fona boka na gemikili voilà na gemikili après donc voilà non na changé vision que si vous avez cop na mai ou misala ngana lima mais le petit monsieur c'est ça là il est capé il était quelque part il sort quand on monte on peut ça non il bikara ke base partout nzamba benga ne ba jarati ba na kete mona quand même pe pour aluka alanda na vision o ngana za tu vois na ce qu'on a quel wana vision mususu sikolo lelo pe naza o naza pour kana musala ngo mais lelo je pense que non c'est comme ça oh mais c'est musala l'uniforme de maras aboya to kangana me milimi pene to kozati 2 ans na père to kozati kapona 10 ans to ya bena na balabala wa 10 ans na bima même na parler na epona na 2 ans nasika tu nasika pene na zuna nataka tuzana ba cheche mimi nasika pene nasika ngoma mtamakulu na vana baba masa nazo soma mkesi manake on est sur ça qui propose une décision pour le sur la force à la bataille naki nous le stade ya sigara que ni naki o il est là non atala naki atala naki pour nous ça bon en tout cas assurance na ngana d'abord lo ka liboso na limamu na atala zuite lelo na cop news ya sévérance toujours ngai kana biki osimba parce que petit senga déjà pas mo bout zokutana bato nga bano oyive na mona bango nozala ba sans souci na kutana bato boye na mona bato boye nozala na bango bango déjà on les sanga yo zo promettre yo zo promettre ça so on point bon bon aussi nga déjà bano plus ça ba force mais na ko ngola boye na ngola na kutaka so ba groupe ça bakunda kutaka groupe ya mumba de best ya nini na masana equation akoma prophète kokwana groupe ngana kutaka ya mwana izara tuko ba groupe na ona zoluba na kutaka mumba de best ya nini akuti masana equation na bosete na masamoko yani chorusho anu je sai sai ngamba peta ya mwana ba tunakuta ba mwana tous les trois wanasikia kasi ukosi mabosi ikosi mtabosi mambo tete na mabosi c'est pour les qui tena zolo ba vrai on a zolo de la réalité je sais qu'on les gars contredire ngazati na kuta bangona ba matokoziola
ya tisu na zokosa oyo ngana mona bango wana soki pe bato mosusu oyo bazalaka na ngana bakivi bazalaka namona équation na bamatokoziola na ngabo bapeta yango pardon maboro na peta yango namonaki ya niki solution no jouer sai na ba zetouin kwa jouera pululu koto wana ezalaki mabanga pululu na ba équation koto oyo sai na pululu ya peta yango bato ngana kotaki bango bon leo na ye bongo wana nga na ovana na kasenga na komela na sapo akota ba Fabrice Ntika boss américain na pisi bango boss américain na komela akota na sapo pa pera ko tuna biso si le pera ina ko biso na kasenga chez biso na kasenga bana kasenga na biso te pera alai na voyage que non ça c'est même na kafufu si na omina kasenga évolution de la rataka na vie bakotwana papa na kuboke ba match akabu kabushkoro sisi bana kabushkoro petumbote beli kizo kitasa president bitu kama masigi di finzoni ajena ngado donc voilà president mutombo ajena ngapite les kabushkoro balafe bana nikili donc sikoyo na bandina kabu mupepe wana school ibanu bita batu ça va spectacle na kabu shkol a système au tikinya abal na kabu wana skusiri na wapi na kutaki pulu wana 16 sai na 16 bakangi na babidi ya ko buga mo bidi ba ko ma sira asiti te wala kana kongo ba film na bango izo beta awa baseli wana baseli na bakaseti mwana otala kaka nazobula taka artiste na bakapasito nana na nzoto yoni na kosala mpe ganga masala nga agwa domundu ana États-Unis apesi bangote nakotaka agwa domundu mpe interpretaka film ya Nigeria wana succès nayebaka eloko moko esalaka nasimba mboka mbango na publicité mo nasalaka pa mete tiebo sala publicité mo na komundu atiango na baseli na beta skoro la pululu taka nga na yebi shiko bien tovaine ya pale moko na beta pelo Skula wa kina betu sko pulu na betu sa sai susu le lone na ngo batu tu on va produire tellement mwana kote betu sko ba préféré et le fait batu tout moi aussi comment azo beta ba batu tu grâce à la libération ya mwana maman baba si c'est balamuki biso za la maman ça m'a te muto ayo maman ta le rêve et la vision musu. Donc c'est vraiment ce que tu as dit à l'autre. Sous Canada bisao. Donc na sala ko publicité mo na ba jine le 4. Ba et kanga monde kangi malamo lwandangura mo biba. Obima buzayo zuba bunga. Ah si fait maman buba alors bo bote beni manaki. Bena buba manaki yo to bena swa bala. Beni manaki. Bayo wangai atele yumo na tena ko ye banini na tena za nifoye ku visiter na mara bitana 5 na palanka na oya première question na yati jumuko na ke na otala ba kaya ndio na mara kipu na kompeona na kitala bango tene bazo répéter apprécier bango soli pe na ndio na mata ke frère ati en tout cas groupe yango ifuya usapwa banini upale na yo ndeko na yo peso buti banini abiti ya problème tena oya eza pale eza mtu na oya pa na sa TV pi na groupe wana tumu tavena ba papa sisi na wana makabe umbata batu makabe umbata
na patron tu ba ko musko yo luanga mafina ngamba mafinga patron tu ba maître tu ba bijou ya vanga banki mondiale ba kufa personnel nazo bisayo mafina nga wuli musheni ba fede nzaya nazo biso petit ya ba patron ya tongo petit ya ba patron ya tongo na boko ba Alex Fumusi national ba Olivier la monument ba vena ngai Bombekimi ba Kumbo Sébastien Seus ba Kumbi Mitira Duvida ba Sibele ba ligi Bele donc ba to mo ya repeso ngai na pelos na começo de usar a visita na grupo era mona que equação cena bom meu o que sabe para mais bem era mona que pela baixo isso tu sai pelo filme meu o goleiro moço goleiro ando e canga não vale ideia exatamente nesse exato não é que ainda na sistema do nosso trabalho ainda chegando na sistema do nosso trabalho ainda donc c'est ça c'est non te kuna za danger te zaka ke leko aye kula musama kama donc ai wana ko Charlie nuni hapa na degaush mtanda solo président Charlie vide loin na no pena mu pepe bani ko yasko mu pepe rubi ko yasko pa président vide loin mais base venez d'abord wana na opeta peka kulu na opeta tous les rôles ba rôle pena sir na yati jou mususu dolai kula mgola la kula mga fidele sike wo mata ba Charlie misiti ilo wa beza ne lingwe na milima shuka dokwa navani ya pale na utana na mileki boezui na mileki souvent les infezui na mileki on sous bezui et ni on n'arrête pas boba école la bitu budu na bitu yake to kishu mungu na bitu na kishu fesi mungu ikani umuka na ba matanga na ba vrai artiste ni matanga na ba fesi voilà artiste na ba mama spectacle allez Ivandi na concentra musiko na bien discours concentration pena na binga pena na vandi yao elmo no beta to nzina nga elmo no beta boy sko na vandi sko na ele nyonso na komisa moko na vandi sko pa Charlie nungi papa na deka na vandi wana saka ko yite mtu wa video le fozala artiste fozala soda pena fozala moto ko ya mta créativité créer ramang ngasko na kitona ya côté sko na vision on a vision na so bongo la ngasko bongo panzani kuma amefumama kwa hiyo créer mamo sequence si exactement mon avis aya obima kasi wana natalaki déjà que oui mwana mai pia bosaka vis-à-vis de la bosaka c'est bossé nga siko nalinga bato wana natalaki sikoyo susu pulu aza déjà nakoetufe saisa aza déjà awa nakoetufe nabona besa baninga libako aloki vide il a coûté le place wana on a coûté bon déjà ba jouer barol wana kusu na sala yango yango mona ba mise tante za kwa ngana kote na tina vana ba chali umuntu abano imite video le serana zati le ba video musu ba même tina ibi tangola na ibiti mais na obana ba bamboka na wa video mu ya Brazzaville déjà bien donc voilà na beta video le simba mutu kuta lukela ngai veste na chapeau buba Bom de pesa bom de ila. Ya maduti. Ya geste na munyeri. Bom de ila.
tala muniri mu mun ko video la tango yo na veste bina neng mona sali na bi o yango yo bena benu be tango yango donc ikina bina bien yaona na ngabwami wana sira wana batu msuno ba yete ni mtu azate wote kingani bazati mais na mona na ozoya ya shamba ni video alors là quand même que le comme la population a été dans la bête ça va te dire ma que là pour faire la chaîne pour que nous on taka ashona ya video oza ma oyiba soki naza limité na poto balukinga bwani kaka mpona video wana koimite moto vrai artiste papa obinga na plateau bwani kasi kuna bya artiste wana kozala artiste baidinga na kashe ya nani video wana vrai artiste vrai imitateur oza l'artiste te na bena na don tu te monde na mbazi oui na don na don ya o ngana na ngoza bateso ba capacité batibelisi so moni mutu avanye kanga zolo baki ayebi valeur artiste vrai artiste fait imitateur faut alors faire Jésus de Nias incarna kala tu soki zema badiga koyemba zema nganya koyemba zema tabula ya koyemba zema franco koyemba c'est ça te kasi kila na capacité wana na tagi feli namona pe bon mingi to mona ne feri muto interpreta banzimbo mingi kotala dipendance mona ningi feri kai kana banzimbo batibele sasa nzimbo moya Cap la merveille mingi la feri namona pe nzimbo moya ya Cap la merveille ya fali pour pas aigle namona yango paso nzimbo moya vite isala ngapi bien namona pe igoga moto na tembe tutorina azo yimba pe nzimbo ya Mboli masina kete la motema namona si c'est pour la complète naimba kana artiste mais ba fisa tu la imba fisa tu la imba utala fera ngulu te fisa tu la imba viva mangwau ba imba zuma ba fisa aussi ba mamio gauche ba tout ba phénomène so be prise so ba imba ko zala bi ozo mona mais ba ambiance émission et na mais ça je vais alors ba ta solo osele émission ya bae to ya bi sans plus tarder ndenge bakaki émission na biso fonctionne avec quelques minutes donc ko tsama mususu na kati ya ali to kwa mais ça dans la plateau je pense que on invité la biso à ligne ça déjà dans la ligne mais ça va pas la musique ça dit au qui m'a manqué parce que la musique parce que Bon dia, Bota. Bon dia. Bon santé présent. Santé bien ngolu. Baza bien nzamba zo bato. Bongo bino. Kinya wazo le kaneni basi shuna kini ngoli. Zole ka kitoko fepele. Nzamba zo saka ndete okanaki. Yebi biso bana manaka. Tozo mundaka ya. Karate. Kini na zonsi karaoke international na zonsi groupe à Kisasa. On a reco ya tembala mbo funa vandi sango. Je crois que moi au témoin na to o ke sila. O e wana sila ngate ne bandeli na elwana. On a lingina vandi sana nu. Na vandi sana mouvement bien na Kisasa. Mutu ngai Mobutu comment vidéo là avec facilement
Il est loin. Ndombasi papa na jefte azana nu ndoi nanga tobota mwana topesa bakombo moko yamba mbanzambe ya bota mwana jefte nga bota mwana jefte donc ezana basambo ko wana donc yepe ndaza ngai asa ngai yango bolita na zoi bakuwana na yoka ipasi bakasa motema voilà parce que yé asa penda 100 c'est ça c'est peu ça yaza ngai yé makamuna ngana ye bat bakota ate voilà président pour que aux alentours de Angola au salé mingi mais les autres nazala tu siko Angola nazala tu siko oui aux alentours qui peut passer les minutes aux alentours ok voilà ok au décider aux alentours sur la qui il y a un magasin qui font la coupe de Kini. Parce que théâtre est un modèle aussi, batté, il y a un modèle aussi qui est non, ngai groupe ezaki na ebandai na Kini. Comme groupe na Karioka. Ebanda na Kini. Avant na ya Luanda nazali na Kini, na epata pe na Kini. Alors le kana teken. Na tele Kini Malebo. Siko tangu na Angola beto wala ka oluka mbongo na Angola lokola aresaka ya sa ndena zoki na sali susu donc el Angola donc Karioka na Angola osomona siko taka soki leader azate otiki groupe ekufaka po yo moko visionnaire ozate la mona na zonsi na zana groupe na Angola siko tangu na ye na 2023 na tester terrain na yaki pona ma ebemami yeso na omona King pendant 20 ans na sa Angola so ozonga na zongi susu Luanda na Yesu King na zo tester ka terrain na ye aturo nde na zongi mouvement donc ezongi ubanda kiao par rapport au mouvement Burkina Faso théâtre na King na Angola pesa na une différence là on le voit peut-être quelle différence na plateau ok il y a King la différence à Angola on travaille tous les déplacements. Différence c'est ça monene parce que awa na King tozana ba chaîne de télévision ebele ozomona na Kini awa tozaka musala yo donc neti musala na yo ozoko comprendre ozoko pena métier na yo na Kini awa bon tango ozoleka na TV batu bazomona yo ozokende na internet ozosala banzonzingi donc ozoleka na bamakambo ebele baobengo ko ozo comprendre baobengo ke retourner bapesi yo caché na yo donc théâtre peut-être na Kini eza na mbongo eza na avantage par rapport ya Angola na Kini tout d'abord tokoloba boye Kini eza place mutolo na biso evanda mboka na biso moko kuna malgré toza mboka mupaya jamais kuna tokoleka na ba TV kuna nanu ba chaîne na télévision eza mingi te donc promotion na biso nanu na Angola eza nanu qu'est-ce que je peux dire eza nanu bakasi penza te par rapport ya mboka na biso moko différence eza nanu wana pe na Kini awa mutu azwaka mosala na ye penza donc na kati ya motema biso kuna tozosala théâtre neti loisir moko boye ozomona bato ya mosusu bazoyeba importance ya théâtre te na bafani na biso bazozwa biso kaka bongo bata maboke zoba te na Kini awa bata maboke baza na mbongo baza pe na valeur donc esengi biso moko na Angola tozala pe na valeur biso moko toyeba eloko nini tozosala ezala très important donc différence ya Kini na Angola yango wana donc théâtre na Angola ça va pardon na Kini ça va na Angola batalentie baza ebele bato bajouaka ya makasi sikoyo eloko ezoboma biso toza minene tro motu nyonso ayebi boyokani eza te donc malgré mpe na Kini akoyokana ezalaka te be temake motu na motu akwe na ye Kini eza vraiment mboka na biso mo na motu aobosa na ndenge na ye azose retrouve mpe na ndenge na ye bon na Angola toza na biso na bachaîne ya télévision te tokosala kaka liboso ezalaka na gaz na basede soki basede yango mpe ekufa ekomaka bainternet yango mpe na Angola vraiment que disait bachaîne ya makasi ya bainternet kenza eza te tokoki kolekisa babiloko na biso donc ezosenga tosala befort na Angola tozala bomoko tosala befort mpo ala na biso na Angola emata
Merci beaucoup, président. Pour la bonne marche, il y a théâtre en Angola. Parce que il y a Angola théâtre, c'est Ufa, Angola, tout ça. ezosenga nanu biso moto eba nanu eloko tosala eloko eza très important biso moto osala théâtre na Angola to eba eloko nini tosala na vie soko miyebi oyo oza moto akosakana no te mpo miyebi valeur ya yo moko yo moko so ozomiyeba valeur na yo te bongo moto mosusu ayeba valeur na yo donc biso tomiyeba valeur ke no toza na Angola wana ezosenga ke no tobose tosimba la main dans la main tobose art na biso ekende mais tout ça comprendre bosser ça individu net service ndomba ça wana amisali na ndenge na ye pour service ayebani président Mobutu ayebani son excellence amisali na ndenge na ye omoni même obimi na Kisasa bayebi ke no oyo service fille de Angola oyo son excellence président Mobutu osomona soki omisali omibimi ndeba oyeba valeur na mabe na biso eloko soboma biso na Angola yango bazozuwa biso kaka badoublir bika Mobutu abunda nango wana take ya nkoi bakozwa biso badoublir te na Congo bon comprendre nga sima bakozwa biso na Congo te baseline non Angola eza mboka munene bakozwa biso te badoublir na Angola baseline na Angola parce que biso mo tozana nu totiki na biso porte puelele un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Nazana de Coloyo, Jarvis Awa, sur les années de Kamoko, et Takeneko, on va reprocher les Alabani, on va reprocher les Kamoko, ah oui, Ngana Rosala Ndombasi reproche na sens nini. Artiste azala popularité. Artiste amana pa pambate. Même na Kinawa, ne tozawa ba artiste o ya yebi ba collègue na Kisasa wa. Bamona na rare parce que ba vitaka ba problème. Ba kimaka makam. Na Kisasa wa lokola ba mabe koma ebele, mutu na muta koma na kwena ye, musale sangisi bino, bosiso zila na yo, oke na kwena yo. Artiste peneza ka rara monana. Pona koyebisa ngwana. Parce que komona ba makambo ebendoroya mutu so alingaka na ye tasaka contre ye mais na kwa mo boita sa mona service teta ngoni a profiter na likambo bo asala donc reproche au sala ye amona na kapanga pamba te atika nanu ba makambo ya kotambola na baba amiyeba oyo azana ukiko lobala tout à l'heure mutu soko miyebi oyo za muta osaka anote donc ya yeba oyo aza vide loin baza Jarvis ndomba sika bangola wana ngaza na moto na ko boycotter Jarvis non Jarvis aza drapeau na ngola wana mais mutaza drapeau mona na tête pe Jarvis aza na balangage ya mabe na ba mikolo omoni Jarvis aza orgueilleux babiloko mabeza mwa berere ya mwana mama na nga ngwana Jarvis aza matumboli Jarvis soka longoli ka biloko wana onga na lobesi ndomba sindenga fa na plateau wana amona na papa mate 2 Obi mingi balinga na bango yete mingi balinga ka yete yebi to beta kati mingi balinga ka yete ya wana obi ya mibale atika matumboli mukolo aza mukolo mwana muke aza mwana muke donc yeso kazo respecter ba mikolo baleki ne pe na sima ba respecter ye so Jarvis et défaut za na ye abanga mutu te ke o mukolo ni te o leki te abe ya mwa mama na ngapa donc pona ye mais o etikali Jarvis aza bien donc soka on conseil la personne la mutu olingi so olingi mutu te on fait ce conseil. C'est ça. Donc, biloko mi balé wana. Aneti dika. Yoka, net kala na neti dikambo yo e uti ko lekela Jarvis wana. Et ça qui liwa. Yo ni ke musike za passe. Siko so ça qui m'appelle na Jarvis. Na futu tike mbang na ye en Rwanda. Donc, ba isoli Jarvis wana kufaka. Na ko jamais na musika na mole bemba Jarvis. Donc, double ko toki na musika. Jarvis ngako senga mwana mobali wana pardon te.
même dans l'état même mutaza na faute mais mutazo kusaka mutu tangu makile za donc mama bakondana ka epo azokisi mutu make mutu ana za na faute soit balobaka tobongisa na famille bangaba bongisa na famille alingaka publier ko teleki bongo siko bato bakoteleki Javis libanda partout même biso nyonso tosilika na kawana siko bino mibale boyokani siko bawana batikali na barandi eloko lenga na lobela ye na privé yango wana mais lokola esali na lobela na mission kanga mnesengi na lobela ye po mutu biso so lobela ba Javis aza mutakanda ba osika mbapana nga Javis so eloko te ekota ye atake ndeko na ye edo so so nanga ya Javis yango wana bon marché topani ko ese leki nango ezate ka to komisa ngo sujet ese leki bon eleki nango mais mbala sima répéter parce que mettre le comme la point même bayo kan na beta kayeti no ebite na beta ka likambu moto azokisi moto aye ba ka azokisi moto pe cicatrice etikala na même to pino cicatrice on anabundaka na kwayaka yaona zoka cicatrice donc tikala ko bosa ngo tatiluwana neti alti mwa mbala na sali Javis awa na bakina po beta artiste mezanga donc moi mbala na singa ki a mérité esenga qui a mérité mais c'est sopani donc on dit comme on bango et ça on a sens c'est l'équipe pardon c'est une puissance qui libère mais nde ba yokana ki bongo angaka publier ko taka akoki ko kanga photo na mwana mobali wana te atam ko moko mais c'est ça mito sana et c'est ça mais qui na ya voilà dernière question avec Zali président côté artistique il y a Javis et le demain côté artistique il y a c'est mignon d'an pardon la gâteau coûte c'est mignon d'an Javis ça na don moko nzamba sala na kati na ye yango mona zo ba don na ye botaka ba jaloux likabo nzamba tsaka kati ya ndombasi siko ye moko miyeba ko sala likabo wana te chaque fois nazo telemela point wana ya ko miyeba yaza Javis aza drapeau yangola azana don moko Javis akoko zo ata voix na yo tala ba don ndenge panzana na nzoto Javis omeka ndeko ko Javis akoko ata voix na yo oyoki nazali te Javis akozo ata voix na nga tokena na ba voix c'est que ça don soto longwe wana Javis akolaka façon yo loba façon yo jouaka ta likaba bongo pesa mana na mukini shifte Javis aza dona ko ba caméléon komba mikolo na ko pesa caméléon omone caméléon change la couleur soit place wana soit matite za vert comme vert soit matite za rouge comme rouge eza quoi Javis ndombasi donc comme on appelle si caméléon donc on évite don nini il y a comme la terrain on a tali terrain baba koti a changer couleur a jouer Kadri Tambala a kokene bobu a jouer Pululu a kokene boy a jouer sai donc changer ba couleur te nzamba pamola na pesa na nzamba na merci na makabo pesa yi nde ye bi ko sala la ngo te na zo beta sete atika ba makawana Javis alu mbongo azoswa alu kata créer na zana besoin ba artiste ba créer après ba activité wana zama kabla biso na privé donc côté art na ye donc extraordinaire azana domo comme magnifique comme on est caméléon Javis ndomba c'est pas la jeté caméléon à chanter à couleur. Merci. Voilà, merci beaucoup, président. Côté la création, il y a bien tout ça, voilà. Beaucoup sur la privée, parce que vous voulez, donc, côté sur le téléphone, parce que, parce que vous avez pas que non, vous avez un téléphone, donc, tellement vous avez conseil n'est que non pas répondre à conseil mais au moins ça va passer des mots on va se tenir pas dans la comme ça l'union soit lobby il y a gardé quand on a moi na maman donc on a gardé le samedi donc makambo ko ila raba donc yoki quand il m'a bêté ils en na vie
bato bamonaka bato na mosika moto na moto ana bacritère ndenge avivaka ataki artiste esi nga nazalaka koyeye te eza na présence de soi ataki artiste avoya pembeni nanga po bate oyo azobude nga oyo azosala boye mais so pousse mona kenda nanga ntana ye donc ye président Mobutu ayebi ke Charles Lumasi biso nzambe père asovera na jeté nazalaka na ngai nta sauf kaka na lingande bozobaki artiste azalaka impoli te soki naza impoli seke na pale bayebikanga mabe nalingaka nde bozoba te amoniki nga nayebi oyo naza yebi likambo na nga peut-être soki oyoki likambo moto alobi ye na kombo na yoyoka liboso oza na réserve na façon parler soki oyelinga na okanga ozoganga na opermettre yango te ateke nayebi oyo nga naza epi naza pere epi nga nayebi oyo nga naza na mboka naolinga toza likolo nango yo mpo olinga te naza likolo nango oyebi oyo oza ye loko aza mwana mama yebi oyo nga naza motela kobengi ye nayoka mbaka moko mpo nabiki wana eza Mobutu doseka aza palin ya mokili ya palin batongo na baninga barosha asala anniversaire ya groupe ne na rosha artiste oyo abengisaka nga na ya ngai ndeko na nga kala mi mpe te na oyaka na kini komiwela koya te mpo omona aya na kini kala te eza kala basine da mbongo transport papa tosali trop mpe tosalaka deya trop tosali osenge tosala na lwanda ekoki te soko toke kobota subaka mosu na ndenge ya kini oyebi ke na kini baa na nzala nakini baa na nzala na nga nakini baa na nzala na nga banda sera mira esa bazelanga na ya nakenda te no naza na bafani nana bato balinganga na Congo baza ebele na groupe nanga teyete nange mandoleka na TVS 1 nazalaki na bato bando kobenganga eloko moto tosala na président Caleb elimisa so mokili oyo tosala Alex Musi osoka mpo na Angola tosali bakapelakisi talaka mboka oyo eza na 2 chaînes eza na 3 chaînes biso tosala befort bato bayebi ke baartiste mo songolo bazalaka fuko félicité biso epuis na bapropre effort na biso moko na TVT befort oh Ndombasi oui ozo comprendre tosala ba effort donc toza bato il faut na place qui nous lobelanga mabe betelanga maboko pona soda dola guerrier voilà soda bon tosoki korespecte barespectaka biso mais banorme oyo biso baartiste tolingelaka tozala basala yango te merci parce que soki ngai nazovivre bien na banorme oyo artiste avivaka donc elukani na ba naotambola kwani voilà ntango nazobima mpo naluka nazwa tema mokie po angola basomba amani yalo wana Congo te maibima na kongo tofuta na fin du mokie awa tosaka babido libanda ozo comprendre lelo nzambe asali moluku to bapompe kosi il faut lire faut ozala bien il faut lata faut ça fait crédit salbi esinga fobima obima wana esinga okutelema moto fana singa mwalinga yo akabelema moke ere moma die panyele mashana nzambe ere moko pa natali vula mobali mwasi ya Marcel Wabelo okipa natali vula ozima moke mwasi ya Marcel Wabelo ere mo desinga boyeza mbasali mo ngolu nazosala sikoyo naza pa dona Angela Mojope Sabor po abimisaki fere gola amen amen nasepe nango nazozwa chaque le 30 nayebi ke nazwaka mwa 5000 kwanza mobo efa ya dona Angela Mojope Sabor non eza nango komona na pasi te eza sikoyo ke na makambo nyonso ekomelaka moto mpo moto abakisa banorme mona badiscipline eza na biso bongo ozo comprendre bato mosusu yo soki ebimisela mino peut-être ye ezalaka rebele pano na kati ya motema manakala bravo ozo comprendre parce que nga naza na tension te ndeko oyo akomenase nga
ou bien nga na mona ki vie na nga vie na mona ki ndeko na nga na proche mpona pesa mbote mais yo zala da kota deja okoma da rebelle na mutema mpona nga mais nga na za innocent nga na mboko na zwi bako ebele nga nalia poison na mboko nga nalia poison oui na bwana nga olobi yango kaka na poison babokela suma yanda mpesa nalobi lango avana nga ngumela okona naza innocent nzambe abundela nga kaka poison kutu eza kipio koleka likofi poison deja naza na kati ya cercueil nakufi mais wana ezalaka nzambe nlefa bikisa yo moto asielanga yango eza mwana mwasi batiliza mwana mwasi alambela ngai tusa atikelanga mpe biloko banda kenda ti lelo naye banzela kenda te akende mpe mpa na ye azala soki alongwa nakomanga mokie eteli mongo na bilinaka naolanda basene nzambe nde alingaka mpe nakufa po ayebi aza na makambo ya kosala na nga nani elingi te apermete te nade na esala suki accident eza mabutu ayebi yango elisa su mboka nga na ngola nasali accident 2013 2014 2015 2016 na nandi 4 fois balingi wana nyonso natangi ya basida ya suka nde tokende na komona papa oyo naozwa pe na centre ndeka mpe na wileri wana o bapatolo tu basangisaka lare mpona nini yo nakutani na baku oyo nyonso nakutana nango ezolakisa ngai epesa nga baforce na bakapasité moko boye ezolakisa oyo oza sa nzambe mobulu bato bazokondane nga nakota prima rapide na place oyo mpona mode eza tokokende kochite bato bazokondane nga mpona nini nalimbisi maître oyo abetelinga lisusu makofi oyo ya boxer naoyebisaka bato nyonso baolanda nga na tv naoyebisaka bandeko moko oyo nyonso tu oyo bayebi liloba nzambe oyo nyonso tu akendaka église dimanche mercredi vendredi kilisi kosambela koluka nzambe ya solo oyo aza mwana nzambe ya solo ayiba olibisa voilà nayebi oyo nyonso aza vrai chrétien ayibi force ya pardon so osali bila ya mabe oyo banda kosala nzambe kilelo aolimbiso mamonana te so te yaosi c'est bien moi j'ai dit non moi c'est vie de l'Angola c'est nga ngayo leader pénal ni soit nzambe ah non eza mutu na mutu ndenge moi toza éducateur à Masisi kasi éducation monde ya moi aussi et mutu asali nga pe mabe moko mukile tomboki nga na zongi sika bolamu lilingo lo batele mo su parfait nga pe na ba mabe na besa wa mabaku ozo comprendre et c'est ce que ndeko a reconnaître mabe na ye akimili pa na ngata akimili l'église et pas professeur yo fay même prophète Junior Manga fay na Paris bele mabe maki basala nzambe mingi bakanga même papa na ngali ngema bokanse kwaza passer ngai moko na banda na zaki na makanisi mususu bato banoko loba mukezo loba ngamona ibona no kanisa et puis jour oya ko senga pardon le jour o banga bazoye kwa kindi mamo kumaka ya yeba bantu le même jour ba mona ga yi pa ko tambola bazoka yi ba photo jour o to sali programme ya kuzoyi ezaki jour akimele ngizi sikiki pa nzamba linaiti so soki mpe nakangisaki ye lisusu tolingaki tokóma wapi likolo wapi na bametre mosusu elingi okota ranking elingi kobotela baartiste mosusu mal vie toza bato biso nyonso tokometaka berere bana bandeko nyonso tu bozolandanga oyo nyonso akendaka église dimanche lokola chrétien yekola koyeba kolimisa motu na vrai nayebi ke boyoka pasi eza pasi meme nga moko nana oloba boye na mpe na douleur na esili te naa basuki ye
mais lokola ndeko a reconnaître mabe na ye kilimbisanga mpo na réalité bato bakomela bikoma koma kokongole adefinaka moto lisolo oyo ya monisi bandeko na biso bakongole talaka toza président kitoko lokola président fachi mais tozomoneka mabe ozo comprendre donc ça veut dire quoi biso bakongole tozalaka bavrai te soki oza vrai yo en tout cas okomela te omona loboko nzambe peut-être ndeko laka mabe asalinga asalinga mna mabe abomenga déjà mais navandi aliki andeko nanga reconnaître na ndeko asengi pardon pourtant mona kabiti ami mona kabiti aza ndeko na même bamariano wana ya banoko baluka wana ndeko so ntango ndeko areconnaître bayanabi ayebi esika esindaki eti asalami wana nandika tosusu bakomaki tosuki toweleli mwasi tosali toweleli mwasi te ezali kaka esingani nasolola na mutu ye atie kale alingi te nasolola na mutu wana donc nalepesa ebotie compréhension nga nayebisi eki nabibi eki yo oza ndeko na nga tozowelela nini yebi ka bamaître nayebisi ye lisusu soki omoniki nasali yo mabe entre no teke frère limbisa tosolola aboyaki lelo namona komi komata na invitaki nalobiki naolongwa ya komosilika lelo naobaluka nde abetenga makofa okoye nakoyele libanga mo oboni nazoka te napanzanaki mpenza na kasi nini oloba batongaki na ndenge kasi nayebi ke touchaki bato en tout cas merci na bandeko nyonso tu oyo na monde boyokaki mpe bomonaki video na nga be foto wana merci na bapriere nde bosutenaki nga merci na morale nde botiaki nga na mabondeli merci na bino nzambe apambola bino na bandeko tu nde botiaki nga de cœur en tout cas naza eloko ya kopesa bino tika merci nzambe apambola bino bana Londres, États-Unis, Canada, Bruxelles, France, Belgique, Hollande, Suisse, monde entier, Dubaï, Papa de Ozinga, Hollande, Japon, Suisse, Allemagne, Angleterre, Espagne, Portugal, Brésil, Salvador Maya, Singla Brésil, mètre 113, l'IGK 12. Donc, Junior Simba en États-Unis, merci Junior Simba na po yo na pas pesa ngai sina ipe muke na Junior Simba merci zama pambola yo ba Blaise Kumbi place bazala wana na ba États-Unis na Canada pardon ba vos parlant kaza na Canada ba artiste nyonso ou ba na France ba Super ba Emilia ba Irene Kijafuka ba tutu ba Marie Sukosi ba Matembele ba Chemin. Donc, boza ba marzi, boza ba nangai ba business, boza tellement belé, ba artiste. Oui. Vous avez aimé pas artiste belé. Voilà. Na ba ki ndeko na bango. Magi mabeza ngati ndeko na bango. Ebe ki o Soudan na biso bifanda mboka, drapeau vous allez fanda. Vous avez aimé pas artiste belé. Voilà. L'artiste ya Congo, président Phénomène, président Videloin, président Saïsaï, président Caleb Dukebana, président Lomé, président Masumu, Barata Mosaba, Nanga, Isil Pechanga, Belvi, Sila Bissalu, Vi à la Queen, Fifi, Siwa Tamé, Fifi Moutounanga, Fifi Miel, bandeko tout ba bijou la reine domino nyonso vena nga metoni ya masolo d'artiste nyonso en tout cas merci. Voilà, to libérer rapidement président Mobutu président Mobutu allô président Allô. Ouais, président Mobutu,
nayebi ke kala te tozomona ano na kini bandeko tu Junel 24 bandeko nyonso boza na kini baartiste nyonso oyo na osenga tozalaka bomoko tozala na force tozala même esprit même moral marke singa famille ekatanaka ebendanaka te tozala kaka bongo bolingo vie na nga takinga pere na so takinga na peso bango te baartiste nyonso mwana na ye azobela nani the king basoutien kaka soutien ya bien eza trop financement mais vrai soutien d'abord c'est prière soki tozosambela te mpo na ndeko na so king tobosanaka te tosambelaka te mpo na baninga moninga aza na mpasi tosimbanaka pate famille kaka yango oyo vraie famille eza ndenge toza baartiste boye po paster apesaka moto confiance oyo ayaka église oyo eyaka église nde paster apesaka confiance nde bolingo ezalaka na église ndenge bolingo na biso mpe ndenge toza baartiste première famille na nga omoni église ndenge moko na bandeko na nga nde oyo baza baartiste ya comédien bango nde bafamille na nga bamusicien merci na bagaulois président bagaulois nyonso tout président les guerriers président Pedro Gabriel code 16 bébé bunga baguerrier tout na peso bino bambote bagaulois nyonso ya monde entier merci na force bopesaki nga merci bolimbisa ndeko na biso toyekola kolimbisa pardon eza bien mpona biso tozala kola papa ave palimbisaka donc merci na bagaulois merci na bagaulois merci na bandeko tout artiste na bino yoyo soda na bino yoyo marketeur ya bagaulois marketeur esika asalaki mama mabe mais alimbisaki j'espère soki epesaki kaka contre temps eza na bato ebele basala papa ave mabe alimbisa wana apesi kaka contre temps so alimbisaki baala ya problème te baza na problème te donc bagaulois tout bambote bamonde entier bagaulois en tout cas merci na force bopesi mo marketeur na bino nde tozalaka na kofi dangola baspiritas mpe napesi bino bambote merci na baspiritas nyonso ni bino mpe bino tout bandeko kasi eyawa nga nasala shwa na nga na ayimanie napona équipe na nga vita bien ayimanie mpona vita ayimana ndenge nazalaki te nazalaka na kabu ndeti na ngola na moto ya kabu d'embauche eza peut-être eza inter ezali mais na préféra kozala adepte ya kabu na travaillaka na kabu ndenge moko mpe nga naza marketeur ya feregola na travaille mpe ya feregola marketeur ya feregola nalingaka mpe feregola ere wana nalingaka na kishwasi nalingaka derine est ce que koboyangaka mpo naza mwana derine eponengana koboyanga mpo na mwana derine mpe oyo moto avita toza famille te est-ce que yo mutu c'est vrai mutu mema na kabushko ouais ngapena parce que alors on va la katala biso ngamna mema na kabu ngamna mema ba c'est tout ngamna mema bona kabu parce que nalingaka place ngana ozwa ba bien mukie biso na story mwana to gagner yango mais yo ni sala ka programme na yo ndele kuna mama beka na ndele na ndele so tali la situation la mola on a j'avais balobi na kabushko lelo yango meme poto et le moment te ba biloko wana non yoyebi na en tout cas na yebi ba c'est trop na ngola nzambe alobi soko opesi liboko oyeba te omoni bato oyo balobelaka bato mabe so otali beno tovana na sika bango baartiste nyonso balobelanga mabe no na vana na bango bayokaka kaka epuis toa baninga te na ngola motalelisi mbana olekanga za te so omoni zela tosolana na olobele moze important omoni nga aza lider oyo nalekisi groupe nanga na tv nabimisi bana ebe sapu mobimba na presque tout sapu bana nanga basali bagroupe bakoko babimi bakokolo babimi naza moto oyo napesi force na bajeune mpo na théâtre yangola ezwa force naza artiste oyo naleki na tevisimu zap tpa doge vous avez parlé de toi au théâtre zela non théâtre lobi eloko avance ndenge yo apo avancer po intérêt eza complet mokolo nango azo organiser nga na ofuta tv $600 par mois na bapropre forme mo nazo na kabushko
mais toza na bato ebele na mboka oyo bakosoutenir biso na baevre towana ngo na nzoto nakolinga te torepetaka tolekaka na tesi te nao tosire movala bana bato moto konobima aventure nga pena munafandisa bana ovala nano soki tozwi producteur ya malamu soki malamu totelema ozo comprendre oyebi ngai naza nalingaka artiste d'abord azala bien moto nyonso nayebisaka bana na ngai yebi eloko ozosala moto soki oyebi eloko nyonso ozosala efuta yo soki ozozazarde te efuta yo epi soki owa motema malamu ofuta yo nga alinga bato bazala mite ya mabe te mponga mona mite ya mabe te artiste nyonso aleki mpa na ngai bikese ke président jarvis basakeli ti to so otuni esakeli tosala na ngulubu na nga soda na nga tokavaya na ye bafu de paris baleki mpa na nga basakeli dizala na états-unis aleki mpa na nga bato ebele bave john mbemba ve john azala na groupe na nga bama ibanga baza na groupe na nga bapresence aute mpa na nga chikoko tozala mpa na nga yo travailla bien malgré moto azangaka mabe te nalingaka kaka artiste azala bien na bato nyonso natangi wana tuna bango na bagroupe nyonso bazali ndenge epuis groupe na ngai répétition na ngai ezalaki shei ya bapatron baselema nzombi bayaka répétition bakolevila bazoya badiego musike bayaka mpa na nga oya bajoueur à Kabushkop tous les boya répétition bozonga bien c'est ça nga nalingaka artiste azala bien moi c'est bakabeli $1000 toke place bakabeli mbongo ya yo eli pa mbola soki yo reconnaître kopesinga po baza mitema mabe mutu oyo aza motema malamu alinga mu ndeko na ye amour vrai alobele bolamu kolobela bolamu baforsa yango te ezodepende na nature ya mutu po biso topréféraka kaka neti nga na motani biso bantani tozalaka na peve mo boye tobotama voilà tozala na bandenge mo naako mozombo biso makela badomi miguel kokobart si ya ndonga na bapere ozo comprendre donc ça veut dire que nga naza na babie nasala bato bato mosusu bazwa bamilesi na nzela na nga wana bilesi te na mimoki ke bakapeso bilesi okomi na bei bapesi yo mbote iya yo mpenza sayelango bilesi esunga yo mais soki ozwi mpe problème oya te voilà nasali bato babolamu ebele oyo azosala kaka voilà président Jarvis tozokontinue na tolibere président Mobutu yala mwana mama nasepeli à se défendre mais à l'objet juste ces arrêts car il y a ça voilà bon on va venir dans genre émission au président genre émission il y a pas artiste on va une émission pour la qui est même président j'ai envie de te montrer notre côté la ligne pour parce que genre émission ça là comme tout ça là comme pour la vraiment émission ça bien émission ça bien ngala lingaka batu ba créaka modo créer loko no moko na modèle moko boye eza poza mutu moko afuna félicité émission le kitoko surtout loko na sepeli donc oyambi caméléon voilà alobi bien a expliqué bien pardon c'est une puissance qui libère voilà. Donc pardon et l'équipe même il faut que ça munduki donc alobi très bien voilà mutu musu na vie conscience na ye et salaka même ninga za wana tanga ovanda wa ba conscience na yende ni sala donc bravo à défendre à se défendre très bien alobi bien à ça ni polémique na mutu donc émission l'équipe très bien yango tozo linga ba genre émission boy oza penda na féliciter onzamba lola pambola yo on va succès na kombo na pouvoir de la langue donc on a lobby na bien penda wuti na motema nanga donc bravo Jarvis Ndombasi oh Nasa na besoin numéro na yo ya WhatsApp to sur la privé wana ya famille merci Nasa maka mususu talaka a bien de la
Ah, merci. Yeah. Voilà. Merci. Rapidement, Yeah. rapidement, il y a eu un peu de sabote pour passer sur le concret avant. Ya napesi mbote na yo moko nanu. Merci. Napesi mbote na Javis Ndombasi papa na Jefte bendele ya Angola Caméléon. Napesi mbote Javis Kasazali. Napesi mbote batise ba comédien nyonso na Angola. Ba comédien nyonso na Angola na lingaka bino mingi. Susi na ngai ezali bomiyeba o bino bozali ba comédien na Angola botika kidubli botika série ya ba seli botika système ba seli. Ah voilà, napesi bino nyonso mbote tozalaka bomoko tosunga mwana papa Takinga wana monima na biso ndenge Javis alobi moya kobakisa ya te. Napesi mbote na Lili na Victorieuse wana ya na Londres. Napesi mbote na Saint Nicolas mobala mulai ayokaka sola mabele te. Grand changer na frontière Louf yemta matsakato yemta kitsakato. Napesi mbote na Maluma Ndiangu mupepa bana lemba basimba mupepete malu abimi na lemba. Napesi mbote place azali. Napesi mbote na maître Merveille le roi Saladin Merveille Salada. Napesi mbote place azali. Napesi mbote na bana na nga Gracias Salada nani Jefte ndoya mwana na ye baolipasa nazalata mapasa. Napesi ba mapasa mbote. Napesi Tatiana Salada mbote. Napesi Shelti mbote. Vraiment napesi batu nyonso bayebinga mbote. Napesi pe bana groupe na Carioca International mbote. Merci. Merci beaucoup, président. Bisous, Dr. Melio. Journée pour la Gemidor TV et émission pour la solo. Nous nous mettons ça plus autant et puis ça me rend c'est parce que je me rappelle ça mais on nous met notre part parce que les gars sont dans le plateau. Tout le monde est sur la ligne. Troisième invité. Merci beaucoup. Merci. Nzamazana bisous. Rapidement, président, je reviens pour tout le monde déjà. Question pour la retour à la Chine. Les gens ont amené l'évolution de l'évolution de la King de Zomona, déjà, ma vie basée en France, la basée en Poto, surtout, les baquets, on a pas la fille de la Misa, les baquets, voilà. La bangonio soa. Mobiki mabidi. Bangonio soa, bana vidéo. Oko banini. Évolution banini bon, ils ont bien, ils ont que sa force na valeur à ça même. Ils ont bien aimé, na c'est pas makasi, na pas molenza. Bon, ils ont temps, joue que temps. Il a sola. Au Tunis. Et on a vu ils ont temps. Ils ont temps na bango. Joue penza bango la grâce, voilà tête au talabiso. Tu vois? Ngani naza bouye na bandeko nyonso tu obolanda nga oyo oza na posa osoutenir nga numéro na nga nano plus ezali plus 244 plus 244 ouais, 923 923 972 972 553 923 972 553 wana obeti code yangola okozonga parti ya WhatsApp voilà numéro nanga privé ya Jarvis Ndombasi vie de loin yangola obeninga moi santé bien pour na mitu nazaka na palais et osalanga bien moi conseil na yo prier ça me fait du bien merci voilà on a dit qu'on a jamais émission otuni ngana no question mambo ya nungu lobiki ya bande bande bazo voyager oya kosuni tinga déjà soki nza masuni okende bana nga bazala na Paris na okende na okende okini faut selo mona président Caleb ok king so si le mona président Caleb après na lobaki moi ah ouais voilà ok king de le moto sala président Caleb soki na sisi na zongi ozonga na ngani nzambe mutaye ba programme parce que tala ka to na TV mingi no loba mabe
donc nzambe mutayebi ono so azana posa kwa puyenga numéro yangwana et osala bien okomelanga Paulo dos Santos guerrier et osala bien ba soutien na yo Paulo dos Santos guerrier bodiki matali Union européenne wa balobi ba soutien na bino Nathalie Mvula ya Marcel Wabelo Nathalie Mvula ya Marcel Wabelo on va za directeur marketing na yo osala bien Yelema Charanzambe dispatchant excellent na pesi mbote na ngana Mojope Sabor Angélique Ifonda Mojope Sabor wana même mama di mami place biso to salaka na Mojope alobi voilà kuna pana biso Mojope Sabor Angélique Ifonda na sinangunga bambote na yo donc bibouche bambote bandeko nyonso tu na pesi mbote na Alex Fumusi hymne national mon père Alex Fumusi Kolivila emisoko fere na Luanda na pesi bandeko tu mbote ba Vita Dikano Michel Panzu na pesi ba Gaulois na pesi ba Spiritas mbote na pesi ba Warion mbote ba Warion na pesi mbote na bandeko tu ba Kofiet ba Kofifila na pesi mbote ba tu nyonso ba artiste presque tout kabose tulembo na pesi kabose mbote na pesi Chidete Molopwe Fabrigas na pesi Bina File na pesi artiste vous avez na ngawa zie kwa mukwa bongo kwa mbote bele na pesi artiste vous avez tellement ebele au balinganga na pesi Bekam mbote Patrick Bekam na pesi plus personne leader à Luanda na poto bambote Jean Pati na pesi bambote Cheche de Bal na pesi bambote Olivera Masalanga ndeko nanga mona KV papa na poto mona wenge na pesi bambote ba artiste tout je vous aime beaucoup ma patron tout Angola na pesi mino bambote bana wenge dollar pour tout star Gondo Kasabobe Koyate Jia Sa Majesté 007 bambote bele na pesi mino bambote bana wenge Mobimba na pesi nani comme Roya Zapika mona wenge Gauthier Touba la Pulga Gauthier Touba na pesi bambote na pesi bandeko tu na pesi ba douanier nyonso bana Congo bambote na bino je vous aime beaucoup merci na bandeko nyonso émission solo en tout cas chaque émission ezaka moko Frida Mbalaka moni Mbalako na sima mai liboso mai ouais en tout cas non mon émission beauté ils ont quand même nouveauté c'est bien ils ont la classe propre donc c'est bien bon en tout cas boyinde tozoluka bosuka peka na émission té beaucoup ça va filmer beaucoup ça va blog ebele ba gag ba film bien et au sala bien biso ba artiste tozala biso dispo ba gag surtout et au sala bien ouais ça la bien le plateau déjà c'est bon malili rotokate donc en tout cas c'est bon mais là nzamba pambola nzamba baksa susu na ndeko oyo visionnaire ya chaîne oyo esika zali azanga ka eloko te nzamba baksele sous inspiration makasi parce que akanisi ko sela sur plateau ya malamu po biso to bana komona na susu na ndeko bana posa na biso nzambe a bakisa oyo ezozanga ye abomba ye akokisa 100 000 na mokili po biso to zala bien merci. Il y a portugais, donc je me souviens eu falo bem português é nossa língua, porque não sou angolano, povo angolano, eu quero ouvindo, quero que nós falo também o lingala, o português, porque nosso bacongo é misturado, falo lingala, outro fala português, outro fala quimbundo, outro fala em kikongo, o nosso que é a cultura do bacongo, isso é importante, gostei muito, gostei. Este é importante para o povo angolano, gostei. Parfois, avant
il m'a Congo, tu vas avoir la plateau pour la télé, Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Eu falo bem português, né? Não é português da rua, é português do Brasil. Eu falo português porque eu gosto de falar português não essa língua, né? É isso é importante. Valeu. Como se não vai passar Ah, não. Não, isso é importante, valeu. Gostei, cara. Bom. Gostei. Valeu. Muito obrigado. Valeu. Oyebi na lali, ngamuko na lali, na loti dorse na bisa Kongo nani. Marqué beaucoup bakoli. Na loti bakolo ngabe yo barsa bonge trebi. Ah! Yo musani na bedio, oya beti boy, oya yebo marqué bakola ye. Tiangi. Marqué bakola, soki na yo waya. Mwana sa kongi, bakola kebo. Na mabo, na tola bakola tele meni na tele na chaffe. Keba. Bakola! Uturai! Sana bokebo. On a pour nous. Mais évitez, moi tout ce qui termine là. C'est la grande tapis rouge. C'est la bune. On va me coller sous. Merci. Déjà, numéro à moi, on a beaucoup de mélangage sur WhatsApp, même na page na TikTok, sobesika vidéo là d'angola, ozingai na Facebook, peka page na wana vidéo là d'angola, bo na facilement. Donc na ba bloko na tout, je vais kaka Jarvis Nombasi na suka vidéo là o facilement, komelanga ikosalanga bien, ma prière na bino parce que moi je suis chrétien. Là moi musali, il faut qu'on lance un exemplaire voilà. Là kaka simple artiste et éducateur à masse. Mais je suis chrétien, vrai chrétien. Pas tout ça, ma chrétien Gida. On a ma chrétien Moussou Balarara. Non, c'est Wane Lobama, quand on les a là, tu as un moukili. Celui de la lit, soto landi ki ya lobaki ya zumsaki bonde to kanga ba Congolais bandoki ya Congolais benandoki mais yo mo kanga yendoki zobo ça fait que yo mo posa Congolais banana no ko se soigner avant soigner mutu wana donc avant on la politique ça mulinga bana ne pas na yo moko tous à ba comportement ya bien tous à la bien ba bon séjour na bande ko tout o bana ba Paris ba boulot malamu o baza na Bruxelles ba boulot malamu o bana Canada ba boulot malamu o baza na États-Unis ba bon nebi ke ba job beza trop fascinant poto merci nzambe apesa sabino makasi apesa biso makasi de en Afrique ban Afrique du Sud Brazzaville Cameroun place Frida Malaka zalaka na Cameroun Chigros dans l'Afrique du Sud donc partout bozali na Dubaï na Chine je vous aime beaucoup nzambe a pambola biso bato tozana mokili merci je vous aime. Merci beaucoup, vraiment, tu vas dire madame, tu souris madame, vraiment, émission pour nous, je pense que c'est bénéfique. Maman, il t'a dit, maman, n'ayez que nous, émission, n'ayez que nous, et c'est bénéfique, ma passe, parce que nos artistes n'aiment jamais, bah, être heureux, tout le monde, peut-être, j'ai des avancées là, ils ont être heureux, artistes d'éthique à les jours. Maman, let's go. Now, because I'm young, because I've been a hacker. Na madame, na bimiti ba toko ba susa. When na bimiti ba monde, or na mando sa ka me be ya. Omona. Voilà. Bon, on appelle ce ingénieur Rigen Peng, balobi yaza ordinateur ya mboka, moto alobaka te mayele nende zo sala. Il y a des gens qui biso, mais les bossos de biso. En tout cas, ça m'a battu quoi. Quand il y a un ordinateur, tout montre. Merci. Voilà, c'est bénéfique rapidement. Ricala douce, maman sociale, c'est bénéfique. Bébé, c'est les sika, ne peut se comporter. Président Marousse aussi. Président Marousse, na omi oja. Obe na to sola, président Marousse. Président Télé, autotombé, nous n'a pas se comporter. Depuis Paris, n'a pas se comporter. Zulu a posé. Les États-Unis. Zulu. Oh, mon président, le mouvement Zulu. On a dit que c'est pas là. Non, on a posé ça dans les États-Unis. Je n'ai pas ça, voilà. Le président Junior Tibamako, la PSO, Bamote, la oui, il est dans la fondation. Je n'ai pas dans la fondation.
Madoda anapesa bambote. Madoda. Mama Étoile Yolande anapesa bambote na jipe pembeni na wambo. Anapesa bambote. Yale ya makobo na wambo. Yale ya makobo. Kisa mbongo papa eti gojila na wambo. Kadiro Marcel anapesa bambote pourquoi pas na kati États-Unis anapesa bambote na foundation ya Malenda anapesa bambote na Tito Mujiba Gelo Kula la pesa bambote Gelo Kula vena ngati Mujiba wana libota Fabrice Ngoma na Portugal dollar pour la pesa yo Star ya Gondo Dr Marcelo Sadi merci voilà la pesa bambote na Nicolas Mete ya Basel Lula baloni Ebenezer papa na minute za bana ya moka photo Nicolas Mete ya Basel chéri na mission bambote bana ya groupe théâtral Jarvis d'Angola, groupe théâtral Révélation d'Angola, bana na ngani surtout ya groupe na pesi bino bambote Nzambe abate la bino bozala bien ngata talwa na za théâtre kufati na otombo longo ndinga ma soki kufi seki biso mito kufi merci wana ndo lumba théâtre kufaka seki baza seki mutaleka ki awa yenda za kufa seki mutaleka nani rasha wana si bala mwana mkamnya sodo nani wana rasha nani Rash wa obi Rash wa bisaka moko bakenda wa nde boss ba na wala makambo wana bakenda bin makambo sa tia kero wana la distraction voilà to be ça tout message service to so que c'est pas si j'ai sur le bébé mais biso na biso to yo kana mundo voilà to nabi le nazaki ana 2006 bakombo batumshizaka wapi. Voilà la question. Très intéressant. Beaucoup de personnes n'ont pas commentaire. Tout le monde va commencer à avoir. Beaucoup de personnes n'ont pas commentaire. La personne va monter la ligne. La raison également. Il y a Esther Ngabadi. Pourquoi pas Chéri Kassa le fauteuil à Boga Boga. Chef Coutumier. Gelo Ngangala. Bana Roland Nisso. La personne va monter. G2 Mercedes. Voilà. G2 Mercedes. Tiambezi. Voilà, Tiambezi. Bambote Bele. Merci beaucoup. Bye bye. À la prochaine. Ciao.